Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Yambote to banda émission na biso kaka ndenge ya bomesano. Na tango oyo tozali koyebisana ba Congolais nyonso pe ba partisan na biso ya PPRD. Ezala ozali membre na kati ya PPRD te mais ozali ko supporter Joseph Kabila Kabange e sengami na yo ozala mokolo mwa lobi na Belgique pona marche monene oyo kosalama pe na kati ya marche wana bandeko pona koyeba ba information nyonso oyo bokozala na yango posa ebongi malamu kobenga na numero ya monsieur Adam Chalwe yende akopesa bino ba précision nyonso tu ndenge nini tokokutana kuna pe ba makambo ekoleka. Tango mosusu bato mosusu bakoloba ete me ndenge nini radio Zoomel 1000 ekoki kopesa ba coordonnées te ifo kobenga kaka monsieur Chalwe. Soki tolobi boye ezali pona nini parce que ezali ete lokola police ya anti-criminel oyo esika ezui ba disposition ya ko encadrer marche ya PPRD nde esengi ete lokola bango nde bazali na disposition na maboko ndenge nini ba ko encadrer marche yango na basengaki na biso ete bato oyo bakoya na marche il faut obengi nano epai ya Adam osololi na ye pe Adam a prélevé ba makambo na nyonso tuna ba kombo na ba makambo mosusu bakotuna pe Adam akopesa yo ba données tango yo koya na marche tango ozali kokende kokota na kati ya cercle wana esika mbila ya anti-criminalité belge ekozala nde bakotuna yo question na réponse okopesa nde bakoyeba ete ozwaki déjà information epai ya bato ya PPRD wana ezali dialogue oyo esi esalamaki entre mbila ya anti-criminalité na bato ya PPRD to Adam Chalwe pe ba membre mosusu wana ezali ba makambo nyonso mbila nde moto asengaki po ete ordre ezala po ete soki moto mosusu aye oyo azali na kati na masolo wana te tango mbila akopose question soki abandi kotata bana wana nde esika bakofieta ye na banzi ete na lobi kaka mwa moke po na kopesa bato mwa ide parce que mbila nde to police ya anti-criminalité nde yende asengaki ete situation yango ezala ndenge wana yango ete bandeko babolingo tokokutana biso nyonso tu mokolo mwa lobi na Belgique esika tokotambola pe kolakisa ete tozali ko soutenir président na biso Joseph Kabila Kabange pe na tango oyo ndeko soki olingi ete ozala na biso mokolo mwa lobi na Belgique na marche monene ekosalama benga monsieur Adam Chalwe pe solola na ye na banzi ete yende akopesa ba masolo nyonso pe pona bato oyo
bakolinga ete basala neti G ndeko ozali kolekisa tango na yo pamba okoki pe kosala G bapesi yo pe code okei kuna mais esika mbila ko encadrer ndenge disposition ezali ndeko na banzi ete na ba plan na onyo soto salaki ndenge okomona kaka ndenge sécurité ngo ekozala na banzi ete na mapeka na luketu na nzoto nyonso ekolemba yo parce que oyo ezali lisekite ndenge ezali wana mbila azwi ba disposition na ye nyonso tu na ndenge ekoki wana nyonso tu pona kolakisa ete tozali na pays ya démocratie alors soki bino bato bozali koloba ete démocratie mais boyebi ndenge nini ya korespecte démocratie yango te pona koluka komenace bato kofinga bato kobeta bato ebongi malamu ete bakolomboka bango moko kotisa démocratie na mboka na bango moko nde bazwela bino ba mesure ba disposition pona yango na kotika ta moke kaka ndenge ya bomesano na kotika ete papa Botamba lekisela biso ba image totala ndenge nini bandeko na biso ya PPRD ba lansaki message pe ndenge nini tozali to bandeko oyo bayebi nanu te bayoka po ete baya tokutana olobi nde to marché ezali mokolo oyo tokokende ko soutenir président na biso Joseph Kabila Kabange na kosenga papa Botamba kuna na régie ba image s'il vous plaît. C'est samedi 19 novembre 2011 à Bruxelles, capitale de l'Europe. Venons nombreux manifester votre soutien à Kabila Kabange Joseph, candidat numéro 3 à l'élection présidentielle, pour qu'ensemble avec lui, nous fassions de la République démocratique du Congo un pôle de l'intelligence et du savoir-faire, un vivier de la nouvelle citoyenneté de la classe moyenne, un grenier agricole, une puissance énergétique et environnementale, un pôle économique et industriel, une terre de paix et de mieux-être, une puissance régionale au cœur de l'Afrique. Naraïs 100% sûr. Bandeko ya poto, bandeko ya mokili mobimba, bandeko ya majorité présidentielle, batuno so ba soutenir candidat Joseph Kabila. Bako marcher dans la capitale de l'Europe le 19 novembre à partir de 13h à Bruxelles. Tu veux que Sabino que tu marcher pour nous soutenir chef de l'État, pour nous soutenir Moussala Nyos ou Azosala pour le Congo, pour soutenir Moussala Nyos Azosala pour les jeunes, pour la Kimia. Tu crois qu'on marcher parce que tout le monde qui est naïe Congo est de Liboso. Tout le monde qui est naïe Congo est Tambola et Longo, Nandenge et Sengeli. Tout le monde qui est naïe Congo est na Kimia. Yango to bengi Sibino Boya et belé na Bruxelles. Le 19 novembre pour voir tout marcher, tout manifester soutien à la chef de l'État. Naraïs 100% sûr. Ba mama yote ya Europe, ya Benelux yote, tuko tunanuita juu ya marche ya kusoutenir président wetu Joseph Kabila. Tukutane mukuye mingi kabisa tu soutenir. Hatuwezi kushanje ekipe na ganye muende mukaone ma realization manjia bitu ingine itakuya hata Europe hiyo bakufanyaka yote siku moja njia manjia baisha kutengeneza bitu ingine biko hakuna wanatengeneza biko hakuna wanatengeneza pole pole alors tumope chance ya shiku ya kufanya tena hii miaka inabakia miaka 5 ingine amalize mabitu iko ndani ya roho yake iko president moya exceptionnel anajiprive na maneno mingi juu ya kutengeneza mwingine alors inafaa tumsoutenir ba mama mukuye bele tumsoutenir Naraïs 100% sûr. Biso awa na compte ya majorité présidentielle toujours ça la marche le 19 novembre. Donc mwana na o azana Finlande, azana Allemagne, azali na Koblenz, azali na France, azali na 4 Bruxelles, na Belgique, na Anvers, et pas nous c'est na Tbilisi, na Portugal, na Espagne, na Italie, oya yoki mbela oya ya doyen. Bendana pembeni yaka samedi futa ticket na yo ko bangate yaka biso tozana marque tozo sala pona ko soutenir chiffre 3 binama ko chiffre 3 lingolo banene chiffre 3 lingolo ba donc victoire sur victoire toko banga motote boya potango ya biso koki toto kumisa ya biso dans la discipline pour tout le monde a motote maki oto simba na 2006 maki tisto pasola kiango basoso basiba bimi basoso batako tambola. Naraïs 100% sûr. Batata na ba mama bana Congo
betu quoi que le 19 novembre betu que ça marche marche à beno ya marche à betu ya kele samu na soutenir président na betu Joseph Kabila Kabange beno zabati le 28 novembre vote ya kele beno betu lomba na beno voter chiffre 3 façon basonika na impu ya betu ya PPRD basonika ka 3R donc bezaba raïs révolution na reconstruction donc beno voter chiffre 3 donc na kikongo batuba mosi zole tatu mutankaka ve mana yake mamu na beno Raïs ke mutu mosi ya bien, yani mesala kisalu ya mbote, yani mesala vraiment na façon que bola bete vanda vraiment bola ya mbote. Beno Vilakana avait le 28 novembre, chiffre 3. Naraïs 100% sûr. Pour la paix, il faut voter. Il faut que tout le monde vote. Il faut que ça se passe très bien. Et ça se passe seulement bien si tout le monde vote. Naraïs 100% sûr. Om vrede te bekomen moet je allemaal naar de stembus gaan. Niet een beetje, niet een paar mensen. Maar zo alleen kan je vrede bekomen. Le 19 novembre, soyez nombreux. Venez nombreux à Bruxelles soutenir le candidat numéro 3 de la majorité présidentielle, Joseph Kabila Kabange. Naraïs 100% sûr. Donc, toujours bien abattu sur tout. Au bazana vraiment makasi ya sala le 19 tozana marche à monene o ezapena tellement motali chef de l'état donc Raïs bino tout do boya pena e belé talaka tout ali wana donc boya pena e belé to sala marche pour na malembe pour na doucement pour na tranquillité pour na respect mo boya chef de l'état donc chef de l'état do senga que non et loko tout ezana kimia to bata kimia to bata désordre té to senga pena kimia ezala donc to sala marche wana avec visibilité avec makambu tout ya Congo donc boya e belé on a lo bala nous bina dans expliquer bino to ezanga im na lo babongo donc boya pena e belé Naraïs 100% sûr. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda ndenge nini message euti koleka oyo nyonso ayebi ete akoya pote akolinga koya pote ya ko supporter Joseph Kabila Kabange na marche monene oyo ezali na capitale ya Europe Bruxelles e kozala malamu mingi contacter ndeko Adam Chalwe yende akopesa yo ba information nyonso pona koyeba ndenge nini milulu yango ekosalema. Bandeko babolingo lelo tokolobela ndenge nini esali mawa pe pasi komona leader monene ya IDPS ndenge nini na Bukavu akei komona makambo na ye. Bandeko babolingo tango bato bazali koloba ete Tshisekedi nde akangi tous les 4 coins ya Congo. Tshisekedi nde asimbi makambo nyonso tu na maboko. Lelo communauté internationale et komona sikoyo ba réalité en face. Communauté internationale et komona ete makelelo bato bazali kosala libanda ya Congo ezali masolo ya kati te na kati na Congo. Yango ete bandeko tango Tshisekedi asalaki tourner na ye ya Goma ekotisaki bato ebele malili meme bato ya IDPS ebele bakotaki malili po bandimaki te e baye kokota lisusu malili malamu oyo epesi ete epesi bango meme somo na kolenga ezali na Bukavu bandeko oyo Tshisekedi amoni na Bukavu bandeko andimaki te pe ya kamwe oyo ndenge balobaka ete mai ekufela mbwa bandeko na Bukavu ata moto bandeko Tshisekedi azali kotambola bimi likolo ya motuka kaka ye na bato na yo bazali na ba voiture mosusu na sima bapasa kaka ya moko baza koleka ata mutu te ezala ta mbwa ezala ta soso moto alandi ya zate bandeko c'est grave. Communauté internationale batikalaki pe indifférente bandeko balobi ete
c'est la première fois na kati ya histoire ya Congo bamona babiloko ya boye oyo ekomeli Tshisekedi. Yango na bandeko tango tozali koloba ete Joseph Kabila azali Sisabidimbu. Na yango na tango oyo nazali ko remercier bandeko na biso nyonso to ba auditeur na biso. Ezali na auditeur moko oya komelaki biso pona ko yebisa biso ete balobaka Sosabidimbu te me balobaka Sisabidimbu. Merci mingi ndeko po ete tala kaka biso to bandaki koyokela yango na ndenge ya mabe. Donc lokola ezali Sisabidimbu siko to banda koloba Sisabidimbu. Papa Roger yoki Sisabidimbu yo moto mesana koloba Sosabidimbu. Ozali kosika te po yo po bandaki koloba Sosabidimbu biso nyo surtout tozali kaka na kati na libulu moko donc kolinga te oseko bwakelanga libakala. Yo po bandaki koloba Sosabidimbu. Vraiment merci mingi pona ndeko wana oyo autaki ko rappeler biso omoni ke wana ezali monoko oyo biso tolobaka te mais tozali ko yoka yango na ndenge ya Sosabidimbu yango na tozali koloba. Yango na mbala sima papa Roger il faut que sala ke bambalo yo Sisabidimbu non Sosabidimbu. Bandeko babolingo kaka ndenge to bandaki koloba ete ezali pasi mingi pe mawa po ete makambo esalami na Bukavu depuis Tshisekedi abanda kosala ba campagne kotambola na Congo mobimba mbala ya liboso bandeko atamboli ye moko na balabala na motuka na ye ata moto moko alandi ete na Bukavu bandeko kaka ndenge bozali komona ba photo wana bandeko wana nde ezali catastrophe bandeko pona kolakisa ete bato bazali koganga bato bazali kolobaloba bazali nde komikosa makelele oyo bozali kosala libanda yango te ezali ba réalité na kati ya terrain. Exemple moko na lingi na pesa namonaki Bokechu dernier monoko supu na studio ya Monsieur Wechi to Papa Wechi azalaki koloba ete ndenge ezali wana bapesi na Monsieur na Tshisekedi penalty. Donc penalty wana ndenge ezali wana aza kotia yango kala te. Tango ngai nayoki yango ana kamwe na bandeli lisusu nayoki alobi ete bapesi Tshisekedi penalty oyo ya kotia po ete bana ya Congo nyonso tu basote to bakomba ta basote na esengo. Mais na kamwe mingi ye yebi teke ba penalty mosusu pe erataka. Bokechu ya kanisi ete ba penalty nyonso tu ekotaka ezali na ba penalty mosusu erataka. Po ete avant to bande émission na yoki lisolo moko ya kitoko penza oyo papa Roger awiti koloba tango to bandaki ko visionner ba image wana oyo papa Roger apesi exemple moko ya kitoko bande kolokola ngai nazali moto oyo nalandaka penza makambo ya ndembo mingi te. Papa Roger en tout cas na pesi yo maloba mais kana nuko expliquer bato pona likambo bango balobi ete baza na penalty na bango bazobeta ezokota kala te mais kana nuko expliquer biso eloko wana o expliquer biso avant émission oyo esekisaki biso ngai na papa Botamba oyo penza obetelaki okotiselaki yango penza na ndenge ya malamu ezalaki exemple moko na sepelaki na yango makasi pe na moni ete mekana nukobeta po ete ba auditeur na biso bayoka yango pona tango mosusu Bokechu monoko supu pona ye azali komona kaka ete penalty wana déjà bien esekoti. Papa Roger na pesi yo maloba mekana nuko expliquer biso o expliquer na ba auditeur na biso ndengo betelaki biso ba masolo awa avant émission na banzi ete bakozala intéressé pe tango mosusu ekopesa bato bazali kokanisa ete bazui penalty bakomarke bi mais betela bango nanu lisolo po bayeba ete ba penalty mosusu pe erataka. Bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie auti kolobela bino na koyebisa na Bokechu il faut yeba yango ete espoir eleka mingi te likolo ya penalty oyo aza koloba ete Tshisekedi aza kobeta penalty kala te aza kokota pe ndembo na file pe bato nyonso bakosote.
Bokechu na ko apprendre yo histoire moko oyo esala malheur na kati ya Congo na biso ya mboka na biso pona kolongola yo ba espoir ebele bele ozali na yango. Na kobetela yo mwa histoire moko boye pona oyeba pe na kosenga ete ozala penza attentif olanda penza histoire o malamu po ete olongola nanu espoir ozali na yango ya mingi ya koloba ete penalty Tshisekedi ya kobeta yango pe ya kocha mais ozali kobosa na ete ba penalty mosusu pe erataka. Bokechu na koyebisa yo boyi oyebi na année 86 na année 86 to tchana ntozongi na mwasi ma 85 na 85 Léopard abetaka match moko boye na Congo ya Brazzaville toniki bango 5 buts à 2 na Congo Brazzaville. Tango toye na Congo awa Kinshasa na banzete to salaki match nul 1 but partout. Je suis sûr ou bien 0-0. Babiloko moko bongo. Après yaki ko sala nini, toyaki ko zwa adversaire mosusu ezalaki na banani, ezalaki les Lions d'Atlas. Ba Marocain. Na tangu wana bandeko Bokechu na koyebisa na yo na tangu wana tozalaki na ba joueur lokola ba Kabongo, ba Tika Tokodi, Santos Mutubile, nani ba joueur kaka ya makasi même ba Lofombo ba sérieux na bango tu bazalaki. Tozalaki na équipe ya de base. Tango toye ko kutana na Maroc. Kuna na Maroc to beti match ba gagner biso 1-0. Retour siko na Congo, il fallait match wana beta mawapi na Lubumbashi. Na Lubumbashi, okei na Lubumbashi, Kabongo kutu ayaki na retard. Tango Kabongo ayaki na retard bandeko, hélicoptère ezui à partir à Kinshasa. Et memie mbala moko na Lubumbashi po ete espoir ezalaki ete tokonika ba Marocain po ete match to betelaki bango na match aller. To betelaki bango match aller ndenge ya kosakana te. To melisaki bango pe malgré ba tchaki biso bi ya penalty ya nini ya bi ya bachaki biso MB ya penalty na Maroc. Ya to lobaki ete retour to ko beta bango. Retour ezalaki wapi na stade ya Lubumbashi. Pona nini bakangaki stade du 20 mai kaka na ba mauvais comportement CAF a suspendaki stade du 20 mai. Ya wana match yango moye betama na stade du 20 mai ezalaki te ekendeki na Lubumbashi. Alors Bokechu fungola matoyi na yebisa yo ke sport oyo zali na yango ebele keba ekokipe kopesa yo crise cardiaque ndenge bato ebele bazwaka crise cardiaque na lisolo nazali kobetela yo. Bokechu tango les Lions de la classe ya Maroc baye na Lubumbashi match ye kobanda match wana ezalaki somo bandeko bolanda penza lisolo malamu pe na kosenga soki Monsieur Wechi akolanda émission tozali kosala alanda histoire nazali kobeta malamu po yepe longola ba espoir oyo déjà Bokechu sa kotisaki na motema pona monaki tango azolo balikambo ya penalty na monaki ete Monsieur Wechi akomaki déjà na esengo penalty bi mais yoka lisolo oyo po ete na lingi na zongisa bino po ete botikala pe na mwa ba réserve au lieu ya kozala na espoir mingi ya koleka ba espoir nde yango na nde ezali koboma nyonso bandeko match wana tango ebandi ezalaki somo wana sikoyo ba Marocain bazalaki na gardien moko boye kombo na ezalaki Badou Zaki. Na tango wana Badou Zaki azalaki na âge ya muke Kabongo azalaki lokola mokolo na ye ezali kaka histoire ndenge toza kobeta ya Tshisekedi na le rais mokolo na mwana muke ndenge pe ezalaki ete na tango wana Zaki azalaki un jeune na mbula ya se ke Kabongo bandeko match wana ebeta na ndenge moko ya kosakana te. Première mi-temps 0-0 ekomi na deuxième mi-temps bandeko Léopard a luka ndenge nyonso bandeko Santos azalaki komona ko sopa sopi akoti afungoli couloir ake nango akomi a 20 mètres atindiki
omona kaka pazaki abwaki yango likolo. Ah, bandeko ezalaki somo. Okomona ta mosusu kabongongo ya koti na balobo atindiki ma zaki abwaki yango à côté. Ah, tellement tozalaki na besoin kaka totia kaka biona po égalité tokende ata na bapenalti po Maroc penzako ablokaki ezalaki somo. Biloko nyonso ya moto to bande kotindela zaki bandeko lokola kindoki aza kolongola yango defwa te. Zaki aza kolongola babiloko bani na ndenge ya defwa te. Toye kotala tolobi me oyo likambo nini oyo bandeko etikalaki soki ba 17 minutes boyebi 15 minutes Santos aye kozwa eloko moko bandeko akoti nango kaka ba système ndenge afungolaka couloir bandeko aye kopusana akomaki nakoloba te msu 15 mètres boye ye na zaki face à face biso nyonso tolobi bi yango Santos atindiki taya bandeko zaki abwaki yango libanda ekomaki neti mpenza koluka bato mosusu babande kotala bamatch babandi oloba omoni lokola match oyo ebetami na Lubumbashi kuna eza bien te po ete na Lubumbashi banganga na biso ifale bayebi secret ya stade du 20 mai kuna na Lubumbashi mobulu kisi ezotravaille te donc ekomi ete baespoir elongwe bato bakomi sikoyo kopense na kisi na banzi lisolo nazali kobeta ntango mosusu papa monsieur Wechi akoki kose rappele na yango bandeko somo eye kosala sikoyo boye bandeko kaka soki mpe Santos soki mpe ndani akotaki boye bafoshe arbitre atieli biso penalty tolobi nzambe merci tobiki bandeko esengo deja stade etelemi na Kinshasa bato nyonso tu basote nayebaka lisusu kutu bato ya bandal na histoire na zobeta bato baoza na connaissance na likambo na kobeta bato ya bandal na moment na tango comme moment penalty partie une grande partie ya bandal courir katanaki bato mingi batalaki yango te na bandal penalty wana po courir katanaka bandeko tango batie penalty oyebi ke match wana ezalaki na ba ministre ya deuxième république na Mobutu ye moko bande kolanda yango ezalaki somo baye kotia penalty boye il faut kabongo abetango bandeko bato basi tosi tosepeli tolobi eta égalisation ma bandeko zaki wana ndire azalaki na biloko moto bandeko oyebi ke kabongo azonga aya tindika penalty kanya aklasaka na ye yango bien mais zaki on dirait azalaka ndoki bandeko zaki asakendeki batu mais eloko asalaki nde nini réflexe ya lokolo atombola lokolo bano etuti lokolo na ye ebimi libanda bandeko penalty wana erata ba marocain bazwa victoire yango na nazali koyebisa na Bokechu keba espoir eleka te keba espoir eleka te Bokechu ndenge papa na biso etermesana koloba keba ndeko olekisa ndelo te ndenge loba papa Wechi yango na nazali koloba Bokechu yebaka ete penalty erataka kobosana teke na mokolo okabongo arataka penalty wana bato mosusu bakufa na crise cardiaque penalty erate moto mosusu apike crise akufi makambo nazo koyebisa bino ezali sekite ezali vrai botuna bato bayebi histoire yango na kosenga na Bokechu espoir na yo eleka graine ya seneve na monene te po ete même Jésus alobi ete soki kondima na yo ezali ata lokola graine ya seneve okosala makambo ya minene yango na ete nayebisi bongo mpona kolakisa penalty mpe erataka penalty mpe epumbwaka likolo ebimi libanda penalty mpe ekoki kotuta gardien ekoti te penalty mpe ekoki koleka ntango mosusu pembeni ya poto keba espoir eleka te espoir eleka te mama Rosalie zwa maloba na yo na banzi ete
Bokechu à comprendre. Bi important. Match to commune à 89e minute. Match ezalaki 0-0. Ba merci 20 titi penalty. Coupe d'Afrique yango. Yango yo. Siko ya titi Fatia. Bon, ya titi. Est-ce qu'il y a côté Mokele ou bien Konate? Ya titi Potia Biona. Siko ya titi Potia Biona ndeni. Siko ya titi pe numéro 11. Numéro 11. Siko Fatia bi. A Potia Biona ndeni. Il faut la motiver na peuple nae, na bandeko nae, na baleki nae. Donc na moment oh, ce mota miko loka pour le mobité. Totalement makamba Congo parce que tout mérite trop libanda, mboka ba fatir et les yo boko mboka au sénité ba komela ba zo komela. Au somo, ya to lobina ba congolais les seuls moyens to jouer rôle. Ba congolais na koyebisa na bino ete bobo sanate tango kabongo arataka penalty oyo contre Maroc. Varez oyo alataka ezalaka numéro 11. Na zongeli lisusu tango kabongo arataka penalty contre Maroc na Lubumbashi. Varez na ye alataka ezalaka numéro 11. Bokechu batela maloba keba. Eba po ete ozali kokende na libulu. Po ete ekozala somo. Kabongo ngo itango arataki penalty wana alataka numéro 11. Numéro 11, Varez ya numéro 11. Na banzi ete Bokechu place azali akosutuka tango akoyoka ba révélation oyo. Soki olingi oyeba tuna Kabongo ngoi ndenge nini situation ezalaka mokolo arataka penalty na ye na Lubumbashi. Alataka Varez numéro 11. Solo penza papa Roger espoir eleka ya mingi te parce que espoir o bato bazali na yango bandeko e bandi meme kokamwisa bozomona kuti Joseph Kabila aza kosala ba plein na ndenge ya kosakana te mais Joseph Kabila alobi teke non en tout cas na sina za na espoir na vanda kaka na sala su be forte po na nini po ete na sina leki na ngaka te. Joseph Kabila aza kosala kaka be fort aza kotambola na ba ville azali ko convaincre bato mais tozali ko remarquer et pas ya Tshisekedi donc tellement bato na ye oyo na ba espoir bazali ko pesa Tshisekedi akomi ko négliger na ba makambo mosusu akoki ko négliger te. Yanga na bozali komona ete tala kaka situation bakomi na yango na Bukavu mawa mingi bandeko donc loba ete na Bukavu akozwa ta voix moko te bino moko botala kaka bandeko po soki na bandiko bimisa kolela awa bokoloba nini tala nde te sikoyo kutu lelo na bina kolela te me bino moko botala kaka ndenge nini vide ya boye oyo ezokolakisa ete na Bukavu akozala na 0 voix alors que Bukavu nde il fallait penza amonisa bandeko na okeli Tshisekedi mawa ebongaka kutu obimi likolo ya motuka boye soki ata ubie soso ata bantaba bazali pembeni tokokoloba sava mais ye ate eloko te kaka mwa bapansa moko boye mibale baza kotambola na pembeni bazokipe kutu pe Tshisekedi te mais kaka ye moko kaka tomboli misapi boye bandeko toyebi te soki misapi yango ntango atombolaki abandaki kolakisa bandani mpo bato bazalaki pe te vraiment vérité oyo eleki makasi eleki kilo yanga tozali koyebisa na Bokechu ete espoir na yo ezali na ndenge ya kosakana te bosala nde makasi po ete tala Joseph Kabila malgré situation eza komonana mpe communauté internationale elobi ete na kati ya terrain en tout cas Joseph Kabila peuple alingi ye mais akangi maboko te avandi ye wana azali kosala ba campagne na ye mais bino bonéglige ba makambo ebele yango na tala sikoyo résultat na yango bisika bozali kokende bokomi kozwa kaka ba résultat ya mabe ba 0 sur 10 ba 0 sur 10 ezali malamu mingi te yango na bandeko babolingo oyo tosalaki émission tosalaki yango kaka po totalisa bino ndenge nini Tshisekedi azwi penza 0 sur 10 epesi pasi mingi pe mawa
kuna na Bukavu. Yango ete bandeko ba bolingo, il faut boyeba yango. Makelelo bato bazali kosala na libanda, yango te ezali réalité ya masolo ezali na kati ya terrain kuna na RDC. Na kati ya terrain, Joseph Kabila azali ko cartonner na ndenge ya kosakana te. Pe na tango oyo bandeko, na kosenga na bino ete bozala kaka bisika bozali, po ete na moment moke nde tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci. bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino babande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde